po tondimi te nde tomona pasteur Marcelo akoti na mwasi oui et azala doit abongisa nzoto na ye ezala kitoko wa toboyi te songa aza mposa abongisa nzoto na wana okende il y a des risques aussi mais le problème est-ce que eza vrai pasteur atindaki ye parce que nde tomona mama blanche déjà amibongama déjà amivandisa nzoto ne nzambe ataye déjà nzoto wana ezala déjà kitoko mais pourquoi peuple congolais bolingi ka bilobela bilo bozosakana bozomona nde bozolamuka ntongo bozozwa grâce ya oyo osalaka tiktok bozoloba bato nyonso baza nango te nde bolamukaka ntongo be nde tolamukaka ntongo mpo toyeba bato mosusu ko omwa yo pene obeta na 3 semaines osala live te ya tiktok mais ye aire nyonso nayebi te soki tiktok yango efutaki ekombe aire nyonso amona arataka te komona arataka te likambo nyonso ya aza wana po aloba mais bino bozo confondre